Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Makambo eza somo. Makambo ye grave. Justine Mata. Ndenge balobi entre parenthèses parce que moi ce qui m'oublié était mutalobi lenga likambo natia kaka entre parenthèses il paraît, je ne confirme rien mais c'est grave. Et ça grave pour batoana basali live à tongo ba vérité bimi ebele mutuna nanga ezaki boy makambo nyonso bato balobi ata solo eza na kati te ezaka nyonso ka lokuta solo eza ta moko te. Vie de l'eau aza sérieusement malade, vie de l'eau azokufa et parmi basusi na ye eza ya mwasi wana Justine Mata donc nayebisi bino na oloba kuta te ebele te parce que makambo yango na on maîtrise en te mais na on tela bino live o bolanda ndeko ya vie de l'eau aleki na petit soit ndeko nga depuis makamba ndeko comme bima na okamwe esute depuis makamba la duchesse ndeko propre la duchesse aleka na TV pour attendre ndeko na edo na o ndeko ya vie de l'eau aleki na ondima po tout le monde est déjà ndeko la duchesse aleka kya camarade dans mobali ya camarade ya Justine Mata pa leki makambo eza somo makambo eza ebele mais pas ces akapo vie de l'eau alingi mwasi na ye mais mwasi wana ye ka azopesa ye pasi na live wana balobi vie de loin azokufa Justine Mata roboma vie de loin alors que vie de l'eau aza na pana ana famille selon bango ndenge balobi vie de l'eau abetelinga masolo ana te yango na oboya pe ko traîner makasi na otiela bino live wana bolanda tout est dedans bazomata bazoya koloba nalobi te keza lokuta nalobi pe te keza vrai parce que na makamba vrai lokuta peza na makamba lokuta ya solo peza laka bolanda live mais salinga pasi souci eza kaka toza na besoin vie de l'eau azala bien ba détail ya makambo nyonso bozongo kaka na kati ya live oyo nga aza lokwa arbitre azala na kante soki namoni mpe bandeko ya Justine Mata baye naoya nango et ce qui est sûr vie de l'eau aza bien te akosala semblant ya kosala video mpo bafani bamona mais vie de l'eau aza bien te vie de l'eau azokufa il est sérieusement malade selon ndenge bato balobi. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Moi c'est Nella NG officiel, Aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love, Nella Amour, je suis là pour vous. Mes abonnés sont mes Nella Cœur, mes Nella Love. Alors, joyeux Noël. Déjà, tout ça dans la boule à ma fête, non? Meilleurs vœux. Et suivez la vidéo. Pour ceux-là qui prient, ils n'ont pas mon matin na live wana lobby aza prophète. Un intérêt mon yonko sate. Il m'a kamba lobaki. Ye moka ye biso za lokuta so za solo. Makambo eza son, makambo eza grave. Souci eza ka ke vie de loin azala bien. Yango eza souci nanga. To landa vidéo. Ngape na olanda na bino to kutani kana suka. To landa. Azala na bango, azala na ye. Atika vi Olga Mambe osimba soute parce que Olga zonga de Angola a commencé à makambo na ye. Justine Mata a koki vie de loin te. Donc le quoi koki vie de loin te, atika ya de loin asa la vie na ye pas tika Justine Mata, le quoi za maladi et simba te. Et ça qui to côté.
Ah ouais, merci. Et là, avec nos besoins, on l'a pas wana. Ok. Tout le monde. Kitsanga. Olga pa bala déjà. So Olga bala katie banga bazonga na bangata na Olga po bayeba ni na bango déjà. Mais Olga pe aza déjà occupé déjà. Vidéo. Azo ata moi c'est pas mon col ko ça ba venti. Azo ka moi si ya bien. Nzamba guider ka azo ka moi si ya bien. Asunga e ba vanda. To vidéo pe daza bana mikolo ko ozo ka pe ba sipe mi ba mikete boza pe na raison mais azo ka moi si ya malamu kaka. Bobete oui. Bino bobenga mwana muke ni azanango. Kwente kombo ngwe mwana muke mwana muke bo na taona kati makasi bo eza nini yango? Biso to vanda mabana ba age ni. Mwana na groupe de to biso nyonso ona iba age mutu te maintenant ngakobota mwana 28 ans. Maman, il y a des décisions Te ne bo bien force de bo lobele mwana muke te. Moi mukete 28 ans bande ko nanga ta bino mobolo banana to bana siko makamuno ya âge 28 ans moi muke na âge à 28 ans faut zaka pa parents si bala ba 20 ans ba osama kama madonga pe ba 20 pe na libala mi ça ba musuba na 20 ans na libala pa 20 ans zo bota sala mbala sala pa ça peut bien sans matin sans makele magenda mabaya makele zanga te makele ndinga bien yinda zaka ndefi ya buzoba ngai na makanisi na ngai Justine azayaki ke vidéo aye poto après bengise pa ye batiki bana ba otindela bana bambongo boye na boye selon nga kasi abeta atole kaza mbongo akenda ba Dubai bani akende poto ni nezanga pa kende akonsata kende makwini loba ya fungola micro. Papa o bayaki liboso na ngai. Ah, ok. Bonjour. Mabobe. Oui, maman. Bonjour, bonjour à tous. Papa Ilunga lo. Bonjour, oui, nana musala. Pardon, maman Mabobe. Non, bon c'est maman s'il te plaît. Allô. Tika ya lokaza musala kwini na biso bandeko. Ye tozala ni na makambo ya vidéo awa. Mblere ngindaka tu wala tozaka na mama Iber. Mabobe. Nana lobaka, loka boluke mwasi. Masonga nika viat. Masonga la via. Pourquoi via pala kisa biso koma na papa pour papa zali déjà. Abo malibala wana récupérer copain na ya kala mama via obota na été ville là obota na souté. Ba vani ba boko libana. Eza pe mabete mabala ba star. Oui. Donc na ngaka na lo ba bongo pona monopoliser te na Hollande so na o matata sima. Anota bibi de loi joyeux. Ogoko kayo poza janité. Bonjour tout le monde. Bobé, bonjour. Bonjour. Bon, na mati na lundi live na yo. Ya makele loka côté église inde konanga. Tena côté église te. Na solo oyo po jusque là biso toloba te. Hollandais. Bino boza bato boza na internet bozo yoka obo yoka. Bato bayebi vie de loin na bato bayebi Justine bakoyeba ke onga na oloba ya vrai ata ye moko ya Charlie place aza ayebi ke onga na oloba ya kota makelelo ngolo ba makambo ko eza très important même koza kota makelelo yoka nga mama naza na musala pembeni eza mwa ba promotion muso esalama na ingina loba page bozwa allo na ingina loba boye bomoni ndenge bato misusu bazoloba Justine mwasi mabe Justine boye omoni réalité ya libala ezaka Justine na ya Charline nde bayebi yango na biso peut-être baproche nde toyebi yango Hollande peut-être bino bamatière bozoma matière selo internet mais bozo mpe ya réalité te omoni moi c'est na Justine nga akozwa par Justine te peut-être po toyeba na Justine akozwa pe par ya Charlie te po toza déjà famille biso nyonso soki nongi oyo kayebi ke nga na oloma masolo soki na mati po na moni trop c'est trop biso tovandi kimia mais makambo ezobimaka ya lokuta tika biso pe kaka toloba omoni Justine tangu vie de loin aboyanaka na Olga Mbambi
Olga azwa vie de loin biloko tout ya ndako azwa pe ya tout atika vie de loin par terre wana nongi auti ba braza na yazaki déjà ba poisson ne bande de otungisa ye wana ya Charlie azaki na onesha sevi na jibile bana ye misato wana bazalaki wana mwana oyo Justine obino lelo bozo finga partout bozo traiter ya nyonso Justine a supporté ya Charlie atalaka intérêt te Hollande avant nongi n'avait rien sokazo yo kamaka monga na olo bazana témoin basaisa bayebi batutu ya théâtre bayebi mama yo loba kaka nazo loba mama yo yoka tiko yebisanga na loba kaka mama folo ba vérité ko bomba vérité te mambozo lo bozo ozo échapper malo bebele échapper lo moko te na olo ba o eza vrai so kasi loba ozo loba eloko pe ya malonga te na solo la nongi très bien. Et puis, à Rosala, quand tu es étonné pour aller dans Matina Babiloko, pour na Matika Tikana Mata, trop c'est trop. Tant que Justine a vendu Charlie na limité. Na première côté église à Moïse Mbi. Tant que Justine a foutu la Charlie appartement, na wana Justine quand tu n'as pas commis na comment on a Charlie té. Ya Charlie était malade, Justine supportait jusqu'à ce que maman Olive a se décidé que Atine Charlie na Afrique du Sud. Pour Charlie que s'il vous plaît. Alors, c'est imposé silence pour Azokosa. Maman, mon la vérité, tellement de vérité, a échappé vérité. Mais cette distraction, vérité, moi, je suis Papa clavier. Maman ma bombe. Il faut qu'on le la vérité. Oui, il faut qu'on le la vérité. Mouto azoloba. S'il te plaît maman, Mouto azobe tali solo ya Justine na vie de loin. Est-ce qu'il y a yebi Justine? Ayebi koko la Justine. Ayebi âge ya Justine. Justine a mwana mukete, Justine a 30 ans. Maman bana nanga na botani bana za kamada Justine batangi na Justine primaire moko. Ti humanité secondaire. Na yebi koko la Justine na matiti. Justine baza akoli na kwengi. Justine bafandisi bango na lopango ya connaissance ya papa na bango. Soki bana matiti baza ba yebi meublement ba loba maramonga na zoloba. Olga mwanza na Luanda na zana Angola. Olga mbambi atikala kozwa eloko ya video ya ndako te ya na Angola. Video ya yebi via Olga mbambi bien na Angola. Trop bakali kambo eza vérité. Justine akola na ba vie oteke bana ya bande bazaka bana ya no. Justine abanda ba vine obanda kala. Ya baloyenge naza un serviteur de Dieu nazo loba te pour na milliers de personnes baza ba yokanga na loba naza ni collègue à vie de loin ni petit à vie de loin ni grand frère ya Justine mais na yebi Justine bien takola papa sokazo oui sokazo azuba Justine libéré batu boni kokanga batu mingongo boyo zo bebisa réseau bo tapoter massivement. Mwana mwazana kindoki makasi ya mabobe. Prophète ko sa biso boite pesa matière. Bota pote ya bota pote de la muka. Justine. Prophète qui a témoin no za makasi. Mota pote ba ya prophète Zonga pardon Zonga eloko kitoko boye Justine azo menacer batu nyonso akokangisa bango Justine oza muto akokangisa te indie azo menacer batu nyonso akokangisa batu soki muto alobi likambo Justine azo menacer Allô mabobe yeye bakoyebi vérité bozwa numéro na nga téléphone bokomela nga bozwa numéro na nga téléphone bobenga nga na WhatsApp mabobe esa numéro to benga tapote te nga liboko elembi na koti mabobe prophète mabobe bokanga tinya kasike bokanga ba micro pardon bokanga ba micro pardon mabobe mwana loba bien boy exact na na faux compte toi ta kayo yebi bona bébé boka matito ka ba micro ça la bien te woni ba ya Charlie nde bongi ba kutana ngobongo
Pasta mambo tsholo bana kosi na ta taper vraiment ba bordeaux moniana soye na vrai compte Justine mombo on a teki lisoko ni wana azolanda ol ka ba problème. Justine azana azal fille ba fille bazaka ela baby bile lo sobi. Yo so lati bijou et pas lati bijou. Justine baza bana ba teki pena nyonso to pona bazba famille ko et bimata mo muke parce que papa Justine bana lopango te. Lopango abla pas bon ano fone za ki lopango na bango te. Et que lopango neti boye toza bien ngana mo muke na ngana za lopango na chebi bo fan bazaki bon. Fui a ucho le ka o tolo mba lokuta na za lokuta olga kena iloko nini ya Charlie. Olga kena iloko ni. Olga kena iloko ni. Olga kena iloko ya Charlie te. Je suis dans un fille à mobulu ya tongo ya makasi puis de l'enda simbido. Je me fille bazaraja aibe jeke moto sana makamunene na buka. Azoluka par na ye. Neti ya za mwana nyonso tu ya kwenge soki aza awa boko maka je suis là mabo me pesa numéro zo ma matière grave je suis là za yo ta mwana matete on azolo beza lokuta kasi bazaka mwasi na mobali soki na falon yo kuto ya falon kuto ba kuma mbeza ngati na je suis là za na basi na ba mibali na ye nakangate baba nana bana 4 je suis dans un 32 ans je suis dans un mois bukete je suis dans un 32 ans bébé boyoki je suis dans mon colo wala pela bokosi je suis na 30 ans 32 ans bokosi yaya Lili, justice pas 4 ans je suis tombé la promotion mon quand on a 34 je suis na âge mon a béri na biso je suis na moi mvuki je suis bana qui est depuis kala mutal ga kokonda te yemo ko mne sala anga Charlie mtayebi sanga âge ne bon so akocha nga septani ebongo mobali kasi otuna mobala mutu âge nini kinga oyesa baka so otuna âge ya mwasi no âge nini nango ya Charlie c'est mon grand frère ya Charlie c'est mon grand frère ma famille na biso etali yo te kudira chankala hapo mwende zana ya Charlie banda asala kerere ayebaki déjà ba vieille Justine banda kala juste avant de tromper les lotés Justine ko kopa bibande oba ibratola ne kopa Justine Justine ane mutamungwa ya tanga felo na mobada Justine ya les lotés na mwasni ya les lotés bazaka dibala depuis kala ya Charles sana ba vieille qui moi si les années ka soni au mon bima na réseau sur ce site na no bana bi français te pardon au mon ngo et sopaye mais ayeba ki fini depuis kala Justine na salle via nyo kolia torture ya wana Justine là ko moi ça niveau moi ça bon mai coucher la mon père kana melara avant na boye ba pesa numéro na tu lo materne dans WhatsApp oui komelanga na privé komelanga ingana na tindelo mba mon numéro mambo kozo vaccin songi makasi yaya mabobe donc nyonso kaka pona lisolo la mai wetu mai ya masoro mai ya eloko kufia yembela biso donc ezaka pona likambo ya mai ya mungwa mai ya muselu mai ya nyonso bon conseil nga la kopesaka Justine so monike ozokoka no susu te yaya libérer place basi mususu baali ope bakozwa soin ya vie de loin yo continue ba vie na yo balobi kolembola ne tombera jamais courage à toi mais yeba pe kenan moko pe okobela cancer ya lilemo donc vraiment beaucoup de courage à toi on n'est pas ensemble mais je te soutiens de loin thank you omoni ya Charlie tanga yaka poto na wera ifala vanda neto balana ifala avanda bo balana ben oui ayaka la poto na wera bolingana ka yo po yebi musisa ya Charlie ndenge ezala ko yebi ba kilometre na yebi yango te na mona ngote mabobe elongwe mon grand frère le baya ko ba yebi te pouvoir amema ba na poto raison dans le yo yebi o te ke wera mema ba na poto
Yo lobi que tanga yaka na ye fait article ya bovanda. Oui, Bobima. Sora tikala na poto to vandaka ndeni yoso ezate to bima kwa. Kese ko tseke miso ko sunde po bengi se bovandi. Ya charlie aza vilain, a bogarde. Yana lobide mama na ngana fingi video na ke finga video le point no finga video le lelo ayebi lelo. On a vu na biso kala na biso ko moni ke sa ko sunde bengi se bovandi. Mais Lili, na bengi sende ni ya kile poto azonga video ya charlie azonga pona Olga Mbambi. Okoko bengi sa video le problème ezate azonga pona Olga Mbambi na bengi. Ah mama c'est ko lo bona zuwa. Rien n'est trop tard. Sindika Tchakali, sale mission. Lili, tente ta chance bébé. Rien n'est trop tard. Trop tard exactement. Wera mema ke fala vanda nenga zonga kina rozongi. Yo conseiller qui a vanda yena dinga kite. Azonga ipona Olga Mbambi. Zuwa mama tana se. Mobi malavina nga pardon koko seka niga sa. Tana se aya. Bonjour. Il est trop tard. Il y a combien de numéros na combien bino te ya bo benga bo no bana kampo. Beta keza ra beta. Prophète il vit des prières. Bon maman bo vit des prières muke. Prophète il vit des prières muke. Prophète azuki ndingu. Sakana na biloko ya Mungu ako biloko ya Mungu esali makambo titi. Un coup une flamme. Oh kangisa batu wapi on kaba mbonga papa bango babi papa bango za na mbongo. Mbongo wapi? Mama papa za na mbongo. Wani bolibo comme c'est Justine Wabelo. Boni Lili bengi sa fi de lembo fanda ka bébé ku fe. En fait ça y est ya bokanga ba micro photo yo ka ba. Ah bon tu vas Charlie. Prophète aïe prophète à vous la parole. Yeah, merci beaucoup. Les prophètes. Tout pour la magnifique. Makiele za makasi? Makasi ça Ah, zala longa sinon place na zali peut-être étant sur makiele. Parce que na pena na musala. OK. Merci. Ça va. Bon, qui va bien? Très bien papa. Ok, merci beaucoup. Qui va toujours Justin. Moi, je vais Justin Justin a 30 ans déjà coquille parce que on a 25 ans bazo bala. On a 25 ans après bazo fanda bien dans les bala. Justin a moi la mukete Justin a kola na vie moko te qui est autre et bana matete wana ke papa Justin a zalaka na yango te. Non. Parce que tu es bani bien. Justin a camarade vraiment camarade ya maman bana. Donc il n'est pas Justin. Maman bana ko tilika te to amoni o mati bo prophète to oye na faux compte. Maman bana ko tilika te ndengo ko yete so ba vérité to za na faux compte yo zo loba ko ba baye. Non, c'est la faux compte de maman. To cliquer na photo ngai ni je so côté au monde na sinaeba ndi betiza ba faux compte te. Parce que dans le banc, maman dit qu'il y a besoin de battre dans la nature, on recherche la faux quantité. C'est juste une vérité pour nous coller. C'est la faux quantité. Parce que dans le c'est ça qui est méchant pour. C'est ça qui est pour film dans le tout. Abi, ya, batwa ni balinga vérité. Bon, on est sur film, on a sur film. Problème est ça. Justine akoli na matete wana. Justine baeba. Tamsunde ba foute la raté parce que Justine le pang ba ndeko fanda ba pesa papa na bango ba pesa papa na bango porte oui ezaki ndeto bingaka na ngola ba près des immeubles ya niveau moko kombo na meuble mat mko na mwaza meuble atonga sala ba kiti ba nindinga zwa papa Justine le kwa muninga apesa ka esika ba ndeko fanda Justine bakola wana Justine abanda ko envier déjà vie de loin abanda kala parce que biso kando ke ba répétition vie de loin so ba yo ko jouer na matete et na lemba na pomme verte to na pyramide so pyramide na bosani ke ba wana carrière abanda da ko envier vie de loin à part ça
Justine azalaka déjà chérie à mission nan Ibrator. Avant Ibrator azala Ibrator ya lelo. Azalaka déjà le camp ya Justine kala parce que oui tout temps na ba Ibrator. Il y a tant 18 ans tout monde qui koluka vine a Koli ndenga na yo luka vine nga hier na Angola. Ya. Et après na yo koyoka ke Justine ma ya koma moi si ya vidéo na ka moi qui bon ça non normal ba ko lingana bango tout ce qui tout ça. Oui. Olga Mbambi atikala kozwa eloko ya ndako ya vie de lointe ne bato aloba ke Olga Mbambi abimisa biloko nyonso ya vie de lointe. Non. Olga zo eloko ya vie de lointe. Pese Olga eloko ye onga na landa une émission mo batuna en Angola na canal A. Minga na lukela la vie de lointe bolam na lukela ki mabete. Mais ce que za moi si ozala ki na yi bafanda na yi. Pourquoi na ko lukele mabe? Ozomo kwa ça na biloko mususu ezaka nini il faut biso moko pe tomitalaka nanu tokalifia nanu mpe kaka basi te pourquoi tolingani na mwasi boye il faut tokabwanaka na ye kaka na bamakambo oyo elekaki liboso ese répété so na mwasi oyo mpona nini il faut tomeka na kotala nani ye Justine bazalaka na Ibrator eza na bato batambolaka pembe na ceinture ya Ibrator baza bapeti nanga bamasa nanga bave mpe baza oyo bakonfirmanga ere nyonso tosolola parce que monde musical nazalaka nango lisu te loko nasala nanga chemin na landa nzela ya nzambe na s'intéressa na makambo te mais nazwaka ba nouvelle qui a été Rodrigue itala mbutu na yo solola na ye tout ce que atika wana za mwasi ya Charlie parce que Ibrator so azana mboko Angola benganga na téléphone to kutani ya kokabola vert to kaboli vert bon to so pétain rosolola na ye alba nanga te Rodrigue wana ezali nango kaka ba lesondi nazaka na Justine mais ba confirmera ke bazalaka na ye elo na ko baka na ya Charlie ezaka Justine te na sima ya makambo eza na bato même ba comédien baza na sima makambo ya Charlie na Justine eza na bato ebele bazali mais ya Charlie azalaka toujours mayele azala mais so amoni liboso simite ya mibale simite asi rekile non ata non na sima ne nini ezo marché te donc elo na ngaka koloba ya mwana botika koloba ke Olga Mbambi akenda na biloko ya Charlie mwana o Justine aza mwana moke akoli na famille moko ya bozwi non akoli na famille wana te nazolo bango etake mwana matete jeune ya matete grandi ya matete na yebi presque Justine akoli na ti a eu diplôme na ye nazomona yango donc na yebi Justine la vérité vous affranchit. Merci merci papa prophète lobi mabete franchement na bato nyonso bozolo ba prophète songi éclaircir ta likamba lobi mabete bino plaki bato bazolo ba likambu bokoyi kokourager mutu te bozolo ba prophète lobi mabe nini na lobi expliquez mabete merci prophète eza tour nani eza tour ya Sonia Tebu po bato nyonso si balobi oui Céline azaki sage alobi mabete quand même alobi ni mabete nakutu na conseiller bino soki boza na Angola bokinda ata na église na ye po kuna pena bokozwa pena bordir vérité na vérité so oza sera quartier otambola mabe prophète akoyebiso mama yo ozaka na porte numéro 12 boye bokena ndekuna salut bébé place ok c'est tour de qui s'il vous plaît de Sonia Warrior. Sonia, bonjour. 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 Est-ce qu'on est gagné? On comprend pas. C'est pas cabouane ou comment? Ah! Ya. Biku toka teli biselo kwa sika. Oyesu kotuna. Na kotuna te. Apona ebite na zo mona kana ba réseaux sociaux na ebate ba cabouane déjà ou comment? Moi c'est déjà dans la divorce. Il y a de l'ena maladie nzambe na ngai. Ya kama wana seko biso to luka bato baza ba mate kama wana se pardon Sonia. Tu dis ça non vraiment. Pardon basi ko banga. Voilà. Donc il prophète ceux qui sont moi miete tikala ki na cerveau lobi no kara prophète en attendant to zela ba nsi ko ya nalinga na répondre yeti na répondre yeti soki miningo yeti miningo ya maningo ya neti maningo nalina yebiso elo moko peut-être tant musolo bi nangana ke koyekola français ndengo komia parce que batu ba mona yo nalina yebiso elo moko kokanisa tende français yango ekozala tam susu vie po na ngai toni non on a sala effort ezake na yeba non nzambe d'abord français za langue o ba apprendre ngo na mutu nyonso
tant que na loba portugais yo ko loba portugais te non ko loba te ke ko yo ko la portugais français ça juste langue pour mutunyo so ki ko loba oyi binga ite même na ba français pe ba yeba na ba makambo c'est tout ce que ba français so ba dit ça français c'est ko tuna santel ko la tali 25 ans en France na beauté divine français pe ba oni ba quartier donc voilà français ko la date oui parce que via congolais zalaka toujours critique congolais linga vérité te congolais ici ka vérité zo loba pa na yemo na lokwa ba zo mbeli ba ko tia mo congolais za bongo oui congolais linga te ba loba vérité so toujours ba vérité za po to sunga na to yidana tout ça ba congolais tout ça ba ninga oui donc tout ni makina ninga bifona loba donc c'est ça prophète non micro gaza ko yo ni ko répondre à notre prophète ba te ba on a shooting c'est bon là to respecter pe mo sani na nzambe bonjour 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 si Jésus nino Justine mutazotinda bino to nini yaya balinga ke kutute mabobe mwasi mabe namoneka na minute nde na matina ya yoka so problème ngozani fimo ebe intere ye wana kofunga ba boutique kenda ba Dubai mobile na pass shikita bande po yo lobi to yo ko luka ba abonné shikita loba shikita yo kasusu mabobe abi na yo luka ba abonné non ngena pesa ka conseil na ndoza tourna nga no yango wana tenga na pesa ka conseil tant que femme ko ba l'équipe à acheter hein pour mutu o asa bali asa déjà maman asa moi c'est comme il prête et tout tant ba kaza mwana muke na moniki mwana muke moko na te pas mais maizemi ce bébé ko simba mazali soka moniki alingisi mobali te olatika mbali dans les nuages aki na mairie ba signer divorce ba kabwani légalement comme ça mbali pas les vie na mususu olatika dans les nuages bon pour na biki asabe muta intérêt abiki fi de ça moi mike na e ba kabola c'est pas grave mais abota courage aki ndiba signer divorce comme ça vie de l'eau comme libre asa ba vie na ye mobile na made bunga mwanga ngai mwa ndunda ba olesa o muta osimbo mwa lokolo mase o mwa kingo pesa mwa vitalité kopekisa mobali liberté yo sa muta régime boyete moi c'est ça na apekisa mobali bilo mususu mais aussi comme muninga boye vraiment c'est pas gentil quoi après ce qu'on sa vie na soit sali na c'est pas grave divorce ba sala onka po ba baka bwana atika na ye atika mobali wana le mie kutu batika na bango oui c'est mieux oui parce que Justine aza ba makambo ebele Justine dinga wana ligablo na sali wana je ne vois pas ligablo wana eza elo te ya na place à bien te ba publicité eza mutuna makobo na malade problème beaucoup pe wezani mobile ndaza fan ya mwasi makasi non moi ça za fan na e mobile akaka mwasi akangana matoi mais mwasi mbolingo mobile apesa ke paneza na bongo te ma ouais bolingo za peka bobo linga makati Justine makasi Justine de abando yoka vide lo soni omona so juste vide lo so tout ça pousser boye pas so kende ba mupandi ma vous avez remarqué aki maka vous remarqué na ba vidéo ba bisou na do sala penda ko ba bisou mona mutonga pese bisou azo sala ka ndeti Lubumbashi ba sala vidéo mona Lubumbashi boye na hotel wana bata ba peignoir zonga sima mobali te balana kana matalana ete ape mibali pe o bandeko oui il y a des autres kana baso nyonso ya zalaka na bango azaka ni malamu azonga ni na bango ke na ye wana ata na groupe na wana ko sanga pe mutu te azwa ka moko confirmer ye ouais bonjour Faye Paris. Bonjour. Oui. À vous la parole. Merci, Jaria. Mama, tu as rapport au baboy, hein? Moi, si vie de loin, soit disant yo kaka mobile soni bongo mokalo mobile lukaka e makangu. Kure kendaka. Balaka na molili, amona kaete. Tiba koma na niveau oyo mobala zwa yo abala yo balaki kana kati délestage courant la kite ti oyo alalaka bakolala naye na mbeto abakomona ye te kaka l'air limbi courant eyi koyaka yesu akomi komona
mobali yango azalaki mobali akokaki na ye te. Ntango yo ozokende kozwa décision ke lelo nakomi babenganga madame intel mpo okoma olata non na ye ndako ozojwa courage ya kokende komona babimiso na miso ya bato mpe balati olo mpe te obima na miso ya bato seke osi okokaki tomonaka babebe misusu awa mwana mokie mpenza mwana 19 balati mpe alliance mpe ti mobali mpe parfois mokolo bavandi na bango mpe bia eyiki bomwana mokie wana ya nini ebele nzoto wana yango wana kibomwana mokie ya nini bandeko nanga oyo bozalaka bato ya misaki bozalaka bandoki mpenza mwasi ebelebele bongo bandogeli yaye na se pardon atika mabobe wana baudi wana otutela nani omoni yo moko ozoluka baloba na yo nga na oloba na nga na yo te donc okomoni ke lili wabele olukela nga baproblème nga na invité na nga ye lelo kutu nalingi kosala ta tindika ta kalte mais nga na oloba makambo misapi ya koti yango bino nyonso lili wabele opesa biso no expérience no makambo misapi ezala nde nini ezala gu tomeka ngo nani lili wabele okia pireso kimi Lisa, bonne Réseau timide, réseau sauté. Lisa. Bonjour, bonsoir. Bana yo te tu te sens visé makasi bwendeni. Tala ndeko nanga lili makambo lutela nga na live apele rito okata akomi benganga tout ça na WhatsApp mabobe ye malukane ka makambu lile lukane ka makambu. Bonjour, bonsoir. Bonjour papa Shadrach. Yeye bokanga no muto azoloba no ba mabonga na biso atoyoka yango te pardon. Pardon, zana poussa na boye. Yo papa mobali pesa yo vandi no ko yo ka basi nde ba ofinga ba mabo penza. Eza na telefone ya mutunda la otala ba video ngate. La otala. Loba papa loba. Mapoze Karine montre tout à l'heure. Namoni botie nani? Artiste na biso nani? Vide loin na mwasi na ye. Elo nini ngozo leka. Papa yo kango na se tena bambuyema. Olobi nini? Matisa Karine moko depuis tout à l'heure ostengo Matisa ye. Atindi demande te Karine Matisa demande ma chérie. So tindi na o Matisa yo vraiment ma belle. Jana invité yo alors soko koko tinda te na tinda lo invitation accepter bongo mata. Oui déjà. Bonjour Karine. Bonjour maman. Bonne bino. Oui ça va. Ngala ngina loba kaka. Vraiment njoka bino pe bo remarka ke moi servi de le acceptaka te même ba bise au mobile apesaka et même ibaje oyebi ke nga na zui temps ya kokota na page na bango moko boye soki pesaka ya bango normal soki pe ndenge nini mais na tante yo alongoli nyonso Justine na mincho eza esute lo ba video ba page ya bato akala. Yango na lobi yango peut-être eza ya bato akala mais ozomona omoni mobali oyo olingaka no soki azosaliso baje yo moko kosentir ke même na baje bozosentir ke bolingo eza awa mais moi c'est à vie de loin omona mobali salise ba mobali même azobinela azokipe te ndeti kaka ye moko na âge ya 12 ans mais nzoto ya bato ya 60 ans mais azosalela vie de Pierre yaka nse vie de leur otula vie de leur kotula te yango na lobi vie de le pe alingi pe makasi parce que vraiment même façon ba vidéo ezotambwa vie de
azo craquer à mort et pourtant vie de l'onde azana aza mobali kitoko malgré ba situation oyo azo passer nango nzambe toujours ako soutenir ye et lobi nango ndeko moko auti oloba wake na moment oyo aza ezosenga ke mutu moko azo aider ye na moi conseil na moi console donc faut ba consoler ye vraiment mais azo passer moment oka ye moko mais nzambe ako soutenir ye mais moi la moi si wana aza démon. Vraiment, aza vraiment démon ya mwasi. Donc moko na tala ba vidéo ndenge pesanga mafuta moko na bi vraiment opena zandoki. Ngame ba vidéo ya fi yango ndenga soki ba boutique neso bana na e makangu na tala kangu kututi. Do pesanga ka kanda. Kosala mwana muninga boeza kitoko te Ibraton oyo azolanda wana. Est-ce que yenda ko bala ya ochai na ndako? Popo na ni bandaka la babala na kana bango te. Pardon? Ah, on donné vibrateur. C'est parce que mon le bateau n'a dit à vibrateur. La minute ezaki mutamungwa makasi. Ah, muta vitesse alekana. Ah, ok. Bon, bonjour. Merci, on déconne. Bonjour. Bonjour. Oui. Na matika hapo na loba pena maamba video o na yoki yango vraiment mingi salinga passe video wana ngana kakae bien avant nazo kene ba répétition na ye azo tala tanga te akende ko kutana na Justine Mata ana akende ko kutana na Justine Mata munene mona matete ndumba munene me akenda ko bala ye esala parce que ngam kita kini wana tona okende la video na répétition na ba ya de loin au moins mam na yebisaka yo na biso ngane na mwasi na yo ozongera kanga akita mata ngana ene nozo swena e boyo kasango mama kiti sanga allo Wala ya loba mai nani arleti loba nalo ngawuda wena gweda premier tu tanga ya kapoto tala omoni nileza ka mutu ka ya tindi kata kali penza ye pena kombo na ngada faleza aleye loba arle Lili pardon tikela nga mobile po nga na okita kinya na janvier na okendela nde ya de loin na okendela ye s'il te plaît pardon yo ataka na poto kuna Lili pe lokwa mungwa esi yako kaisu makambo ya de loin ya arataki na poto mabobe mungu wakasiambia niarbu na yote banga njambe ko munene soma boy makasi bambanda na live ebele loba jolie ata baotana minatide loba mobali no pazolando awa ya Charlie olandanga mobali no papa ba no bobota na ye donc yo otala papa ba no na ya na kakae na kendele même na ba répétition ya Charlie otala tanga te et puis nga na mwasa lisoko na obwa kele basi oninga takenda ko kitela Justine Mata et puis basuki te na basoma te na oloba vérité mbalo nga so na kiti kini boyoka sango ke nga na Charlie to obeta dans vie de loi ami e ba na ya bongo na zoya soin donc nde na za na oloba ku te berete na kitaka kini kinyo nga na okitela na okitela vie de loi ah ouais ba bo mata live mkolongo na bengo na soke na za na Charlie a o comprendre jolie mo ba so la sepeli pe Charlie kuna mama ai singa vie na nini na bilero ko mtinde dilaka otinde bitoka ba mate o sepeli siye de loin yo poste te wana matete ngana tozala nde sika moko mateteza yanga ngana amona bo marché mais mateteza yanga côté ça la répétition na okendela ye na moi si fana séduire ye na moi si cette fois-ci na aura tete pour ça célibataire na minicho ana ta ya divorce donc faut profiter de son yoso
Mutuaza na terre divorce faut pas profiter ka. Ben oui. Nazo récupérer bo banga te. Na ye makaka bi naza wapi. Boyi naza wapi. Na Kolwezi. Mboka o kisi ezali. Ah, mboka kisi ezali boye baka. Oh nyoso kisi ezali. Oh ma chérie. Yo kende lona nenga. Non, na normal na rata siko no sani. Il faut bouger nyoso. Ouais, puis la pose. nalingi nakitali mama kana loba na mwasi azitulanga anisambwisi tone moko ifale panzima babala ye lokola babakaki mitulisi monene nzoto monene makambo atuli ndenge aza na kuzwaka olobi pe mingi mama s'il vous plaît. Ok, maman va prendre, merci. Johnny, si koyo tene la on a dit loba. Mabobe yo zaka na posa nga loba nga ebiso na o matama ngengenge pon wana na mata luzizila esimba te na ebona on a tala boy ya de loi bali déjà Seigneur abali na tiki maintenant na lokisiko a comme célibataire wana na kita toche. Madame Kati, toyo kabani tous alors. Bonjour. Arlette, yo polo bani yo zelo loba ni to loba pe pieza bani nga ba loba après yo loba no Arlette. Madame Loba zala bref s'il vous plaît. Bongo na bibo moi ça ma bien. Et Bella basso balou comme balou quand il y a de loin vraiment. Riche kanga et Bella basso balou comme balou quand il y a de loin là. Les soit biso a on est au kufa de loin. Personne ne peut bien qu'elle. Ah ça ne peut pas bien qu'elle quoi biso oh toi dois remplacer car. Ya so zambandana nga kita. So zambandana nga kita nga na kanda nani. Mabo bepekisa my boy, I will let you know more okay. Was some no kuna. No, so I know one day. But I look for you. Come at the Jolie. Asali ma be ça gentil ah ma be ma casse na sepe na monter na sepeli na boyi ma chérie na boyi na koko mamutu non joli comme non mi aritko botika non madame na participer bon moni wala bozolo bana musuni mais na molimo ya quelque chose peut pas vu de loin abotala bana moi ça kimai oso azokimai il faut lukandele lo sambo binope na place lo sambo te ko moi qui me dit obeba beba te to ebite mais eloko une fois binope ba congolais pe na place lo sambo te bo mo ko c'est la nzambe mama ya ko c'est la nzambe te ndeko na moi c'est obina vie attendre vie na personnel so li kabo une fois on néglige mais des fois il faut lukela nzambe ya solo ndeko na nga mais madame Kando est-ce que Zela selon yo mutu nyonso fa bala est-ce que tout le monde est fait pour le mariage? Allô? Répondez, madame. Allô? Allô? Abandja mataki ascenseur na bili. Abandja s'il te plaît. Sors. Na mataki na ascenseur kataya du fois. Sors. Abandja question. Question nanga ezali oh yo lobi ke soki ya liboso esimbi te il faut kotala nzambe ya mibale esimbi te fo nzambe. Est-ce que tout le monde est fait pour le mariage? Est-ce que na Bible ba oblige mutu parce que ken on a bon nzambe? Est-ce que na Bible ba lobi ke mutu nyonso fa bala? Nakoloba. C'est là notre style. S'il te plaît. Yoka oko bala na yo te. Mais oko s'appelle likangu te. C'est la Bible. Ndeba sango bazala. Ita verset ni baloba obala te ozape na likangu te. Bon. C'est ça ma version. Oh yo kaka maman. Donc tu maîtrises pas mambo loba.
Pardon, naloba naza poto na répondre maman na va kita. Christelle, attends 2 secondes. Attends, il y a une personne qui est en train de parler avant toi. Pardon. Nayoka balobaka bongo mais nakozuka na vérifie yango mais ezalaka bongo sikoyo ntango otiki oakimi siko oka koya yo ozwi sentiment libanda mais na kati oyebi te ntango mpo okoma mpe kaka yo ape moto okokima lisusu po d'interrogation po yo atiki libanda bongo ebisaka nana koboya oyebi le pourquoi atiki po d'interrogation c'est ça yani bandeko nanga ndi bomoni muga mais po d'interrogation oyeba vilo boyebi te tojugelela makambo mingi na mosika te kende pembeni nde mama alobi ke ya kaka na evi madame c'est bien pona yo mutaza mabe de loin c'est pas mabe moni mabe mosu eza spirituel oyeba ngo te ndeko na mwasi biso oyo ezalaka baproblème toyebaka te ezalaki spirituel olo comprendre naza na expérience yango mpo na ngai eza ye lelo nakoswa na yo une fois tokabwani le biso ezalaka kaka ozima te comme na problème non madame Naki Bozele, pardon, moi je vais faire mon intervention en même temps sur Maloba ya Nani. Il y a maman, madame Kanu. Nga personnellement na ojijango teke nzambe nananina. Nga na ojijango ke asali faux choix. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que koyoka que Justine aza mutu ya misapi. Koyeba que Justine azalaka na ba nani po ba vibrator. Vie de loin ayebaka bien Justine wana nyonso te avant. Donc il a juste que la personne a sali faux choix. Mais par exemple que obani na mwasi estimbité pour rien. Et ça que oyeba ki mwasi otie na ndako te. Normalement avant de se mettre en couple il faut yeba avec qui ozotia parce que so otali Justine au départ na bango. So otali départ ya Justine na nini à dire au jour de loke Justine abandé ko linga vie de loin à mettre c'est faux et archi faux. So otali Justine alinga ki lokumu wana ya kozala mwasi ya star. Parce que azwa beloge ya ndenge nyonso batu baselicita ye batu baloba bamakambo ebele basebele bakimaki vite lwe na ntango apasi mais mwasi oyo ocomprendre donc alingaki lokumu wana siko Justine baza bafille oyo aza te mpo na libala aza nde mpo na basani yoka na se ko madame te naosuka basani te yoka problème ezali boso na comprendre madame oyo madame oyo to basipo problème ezali boso loba mo likolo pe mama chite asaki azaki trop pressé il a changé écoutez-moi écoutez ataki soit mais la ça c'est rectifier no malubo cholo ba mama s'il te plaît rectifier maluba mo cholo ba wa rectifier no maluba mo cholo ba s'il te plaît ya o cholo ba mama bible mamo cholo ba ya bible wana rectifier ngona ya Bible wana lobi bien na lobi na rectifier basi ya Bible ça est Bible na Bible na yoka maman za chrétien dans une religion papa watu ta débat musuku alobi bien ayoka hazani na verset so yo linga lobaka eloko oyo maîtriser te wona okota débat musuku c'est ça moi ne sais qui obi na la mise pour comprendre vie à vie de lui afin qu'il soit ma dans sens il kozwala na déception moi c'est il fallait fanda zo temps pour na moi c'est mususu car après ndenge azui bazui na problème na justice so ake pressé en tout cas moi ça m'a bien on comprend so aussi pour fanda na pour bien il faut reculer il faut avoir temps pour le moment pour engager ma kama basi so que ça spiritualité est ce qu'on a sens comprendre omoni nga na olobeli omoko omoni bavi de loin mpona kaka baza bahomme public mais nga na omona na nga eloko ya spiritualité te dans ça personnellement pape nga alingaka te tokendana na makambo nyonso na bonzambe alors eza makambo omoni vie de loin nga mpona nga asala ye neka mauvais choix mais mauvais choix ya vie de loin eyaki te parce que asepeli asala mauvais choix ezalaki ke azalaki na baétat de publicité parce que vie de loin awuti koleka bamaladi ya makasi okomprend ntango ozala na bacopine oko peut-être ozalaki na bango
parce que azalaki kaka na Justine te peut-être azali na mibale misato mais soki abandi etango abande maladi wana peut-être wana misusu bakende na baengagement na bango mais abande komona Justine wana malgré que Justine parce que neti mwana na obotangi komba Fallon na la gangi na ma chérie mwana ya botangi kombo ne Fallon na gangi suna se Fallon lisusu parce que nga nazanga mona matete te na ebeli Fallon na bandenge na mwana na makamu nyonso ya mabe ya matete komba Fallon ezanga ate ya partout ya lesbienne ya kobima na oyo azalaki camarade ya oyo ezanga ate en fait donc on a yoki fu ya mungu pas Justine na gangi Fallon lisusu donc c'est comme si aza vraiment démon na matete mwana ana parce que abandonne même na frère d'accord réagir pour la famille. Naina loba maman, au moins ali côté à vie de loi. Est-ce que moi c'est à vie de loi? Mon bal a bourgeois déjà vie de loi. Elle a eu un passé. À Kabwana appelle la nibali misusu. Elle également a un problème spirituel. Parce que ceux qui sont dans spirituel, ça la réalité. Tout beau ça n'a pas où t'as un comportement, n'a pas habitude, n'a pas oui. Vous collez tout sangana. Spiritualité tous les deux. De deux côtés. De deux côtés. Muto akande to ya mtazana tonaza ba makamne akoleli to yeba na kimukolo ezaka difficile pe ba couple mususu ba salam ndengo la misusu pe au mona ba makamo na hypocrisie. Voilà. Moi pour moi une femme quand tu t'engages avec un homme au nyo s'engager na mbali o nyo so yeba ki ya mabe wana na otiki ou bien ozali na vina ou bien oza mwasi alibala bayo kaka bo surtout na mbali na za en tout cas eza kitoko te parce que mon samba raté moi ça samba vide ko sous moi c'est na mon pas frère mon quoi ce qui m'a tout continuer à malgré pas si ba kufi otoni que c'est pas plus de loin à que lukaka nzamba zali mais to yeba pe nek to va na mibali na katenda so lingi tonda pe so moni otonda te o arrête relation no sali na yo ville de loi parce par rapport à makambo oyo bato nyonso balobi ezaka lokuta vérité ezaka na kati te yana bato mosusu baotuna ngai etali biso na nini bino bokipaka makambo bato mais comment est-ce que ça se retrouve toujours sur les réseaux sociaux libala eza na bitumba ebele de base diable alingaka na ye libala te pour fanda na libala il faut na maturité libala eza question agité eza de maturité il faut ezala maturité na yo il faut esala pour bofanda na libala mais bato nyonso bakolobaka eloko moko te so olingo bala il faut kotala mpe passé ya moto olingo osangage na ye bato bakolobala baomaka mpona Justine Mata mais nga pe akota pe kota vie de loin parce qu'il est parti de femme à femme, de femme à femme, de femme à femme. Je ne pense pas que toutes ces femmes là ya malamu azaki kate bango nyonso bazali kabe vie de loin azaki kabe non to yeba ndenge otambola peut-être basi wana balinga pe vie de loin makasi vie de loin pa linga bango pe mingi te ntango ya lingi moi c'est pas lingi pe mingi te mais réalité au vie de loin na Justine Mata bazo vivre kaba ombende baye bien likambo et qu'on continue ti mukolo nini point d'interrogation nzambe ye moko ayebi nzambe asunga eza pasi. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui je suis tellement sérieuse, ça me fait tellement mal. Moi aussi j'ai des frères, hein. Je n'aimerais pas voir mon frère dans la situation de vie de loin, hein. Ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Nzamba Songa. Tout l'année prochainement, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.